bêtise baluba. Batu bazo kangisa baninga baluba. Baluba. Baubi na aner baluba. Ba defade na aner baluba. Ah, yango chef moi baluba zate. Oyako loba quand même a calmer bandeko na biso. Chef moko baluba zate. Nana bi chef coutumier moko aza fort o bako yoka ye azate. Parce que Maria Tumba amona bino muluba. Nani osusu nkombo de nani oyo Walesa aza muluba. Nani aza muluba. Chef de terre aza muluba. Chef aner soko pe aza muluba. Mutamba aza muluba. Donc bozo funda bino na bino baluba bo fundani. Baluba bazo sambisa mwana na bango baluba. Baluba bazo violer bango baluba. Est-ce que c'est normal ça? Tokomi wapi? Pourquoi vous détruisez le pays comme ça? Pourquoi vous détruisez le pays comme ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pas normal. C'est pas normal dans un pays comme Congo. Bah, pesi bino chance. Nzamba lingi bozala wana. Parce que c'est Dieu qui a voulu que pouvoir ezale pas na bino. Mais quand même, bozala na pouvoir na honneur. Bozala pouvoir na respect. Bozala pouvoir na esengo. Même ma pouvoir na esengo nyoso. Pourquoi vous faites ça à la République? Pour nani bozala bon la République. Chef de l'État, eza soni. Moko tombolo Fati Baton, Fati Beto bipai ozali, bana no ba osala soni. Bana no ba osala soni. Talaba obalanda ki na oni. Muto sombi biye alongo Kisasa, ake oni kuna na États-Unis, ake osenga chef de l'État mbongo. Ake obeta matolo muluba. Muluba kaka. Pourquoi ça vous faites ça? Pour nani ba osala biso baluba boy. Pona ni bo yoksa biso baluba soni boye. Pona ni bozo yoksa biso baluba soni boye. Biso baluba tozalaka boye te. Bino boza baluba wapi? Biso baluba tozalaka boye te. Bino boza baluba wapi? Pourquoi vous faites ça à nos sœurs? Pourquoi vous ça la boye? Jacques Ndala tala boza bo détruire vie à Jacques Ndala. Muta fundi eza bishoshi. Mais boye la ngai na bosulo. Na ngina mona Maria. Oya yumi place Maria tumbazaka ya. Nazana mwa ba conseil mwa orientation ngina pesa iloko la tata episcopo ya yambo. Tuna pesa mwa ba conseil. Na otikele binoti. Même na butu, même bomeme na li felo na olande ti na li felo. Na ozwaye. So bokene na paradis na olande ti na paradis. Ngande mwasi na ye. Na uti na kati kuna place de Maria Azali. Depuis le d'abord, on a s'est rassuré que sur le plan santé, est-ce qu'elle va bien? La monument va chuter et que Maria a quand même pris en charge de la condition mobile bien, mais à la pendant 3 jours. Mais dès que Maria a l'unité, toi c'est un pardon, car la confrontation. Il y a aussi un pardon, il faut que les cas la confrontation parce que aïe bilo quoi salite à salali 3 jours on a dit c'est Poutine déjà quand esprit à Poutine tourne esprit à oh non on a les 3 jours il faut n'aille pas plaignant donc ici qu'on attend au mari bien dans plaignant toujours ça l'effort na bengi ba avocat moi belé na bengi na c'est pas avocat parti na RST ba avocat bazakuya bazokota makamunaye de telle manière que ba assister le kola yemoko mukolo likambo alors donc on est na confrontation à cause s'excuser on peut pas retirer plainte ba que non parce que ayebi likambo il y a salité na kosenga na bino nyonso bozola nanga bozala calme justice ya mboka eza nzela ya kokonga parce que boyebi que ministre ya justice met Constant Mutamba bazosala ba effort pour que moto asali mabe a répondre na ba acte na ye nga na ozonga na compte na vision moko pédagogique na pédagogique ngai nde wona sengele pardon soki moto se retrouver na kati ya yebi que non mari apinga kinga asala nga pinga na sengele pardon mais ye moko mokolika mona kota na 7h45 minutes Maria lobi nanga que à cause de là si plaignant koya pasamba donc na ba beaucoup de choses na bozonga la bino pona selon ndeni ko sambe salenga ki nani ndé plaignant parce que jusqu'à ce moment plaignant na non a ébanité. Merci à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? On est au palais de la justice. Maître Vengale, c'est bien vous? Oui. Bonjour maître, comment vous allez? Je vous ai attrapé aujourd'hui. Hein?
Je vous ai vu en toge. En tout cas, j'ai besoin d'une confirmation. Vous pouvez nous confirmer c'est réellement le monsieur Israël Mutombo qui a porté plainte contre Madame Maria Ntumba. En gros, vous allez m'excuser pour cette question. Hein? Donc, comment éviter mon pied parce que nous parler de n'importe quoi. Nous sommes en train juste de relayer l'information. Ok. Nous avons la capacité aux informations. Bon, je ne suis pas d'abord avocat de Madame Maria. Ok. Je venais de voir ces avocats, ce sont des amis que je connais. Vous êtes des confrères? Oui, que je connais depuis longtemps. J'ai essayé d'entrer au fond du dossier. J'ai palpé le dossier au niveau du parquet. Le plaignant n'est pas M. Israël Mutombo. Ok. Mais aussi le plaignant n'est pas le pasteur Walesa, mon pasteur Walesa. Ok. Il n'est pas aussi le plaignant. Je pense que Maria a été arrêtée conformément à l'article 360 de l'ordonnance loi du 13 mars 2023. Ok. Il y a code numérique sur la dépravation de mœurs. Ok. Donc c'est un peu ça. C'est ça la plus grande information. Ok, merci Maître Bengal. Merci pour la gentillesse. Mais pour la bande de tout ça, ok. Vous avez besoin d'être informé. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous donner des informations en temps réel. Si. Oui, mais il a mis sur la carte de la Madame Maria, et le boulet, vous voyez, il a plus tout simplement parce que l'État a déguisé qui a la plus Israël. Il y a pour enseigner parce qu'il y a des il y a mingi ya kolobayi kozala kaka te ye nde moto afundite soki totali na makoki oyo ya leta azali mpe na attitude ya kokonduire oyo azali kosala bapepa ye mpe azalaki victime batuni ye kaka mais tomonaki awa na kati ya bafoto bakende oyo elongi na yo esoyebi makambo nayebi ya donc yaye nyonso yango wana donc ye mpe na kibobo kristo na ye akoki kofunda bato te donc ya kosala mpona mboka mpona likolo mpona leta mpona koakompagne po tozala na sécurité pepe sociale ndenge tokamba esalemi yango nde komona kokanga na kongo eza unité de mesure nga na oloba oyo nga na moni oyo ezoleka omoni sango amimonaka mpenza nde ye mpenza nde aza soki nani sango oza eloko te na mboka oyo oki eloko toza journaliste simple je sais pas bagrade oza nango na gouvernement au moins je m'en bats les couilles donc eloko ebakisi ezoti na kongo so bokani tokoti mpenza tokobima kaka parce que crime eza kaka koboma mutu na koyiba na kosala soko otaki koyibi te osala eloko moko te mabe olobika oyo eza réel oyo eza eloko eza na miso ya bato oyo ozoba azalaka te ozoba azalaka te zoba azali zoba existaka zoba ye zoba ya bazoba pena donc mwana liboso ya libota ya zoba ye mademoiselle je m'en bats les couilles zoba ya zoba donc mpona yo crime eza koyiba na koboma mutu zoba tala ya konsenga na kopia yo oza na niveau ya maternelle oyo tobengaka école gardienne zoba donc zonga pena nono oluka no okembisa lisu mpona oza zoba mwana mobali oyo avivra na mwasi oyo noko j'ai un message pour toi faut kabwana fio aza zoba bokobota bazoba zoba tala bandeko na biso basi bomekaka na bino partout bosalaka bagene na bino na batiktok ne bosalaka entre vous bose clashe tala politique te politique ebaraka epe kutani suna zoba oza zoba zoba zali zoba existaka zoba yeyo te découvrir zoba na obiboye na oluka mama social yaya Maria Ntumba nazoluka yo na mutu alobaki asaki video alobi soki bakangi Maria Ntumba bakomona biso mpe kuna na parquet bulalaki kuna boza kuna naya nga mpe na yo tala bino oza yaya le plus zoba ya République démocratique du Congo tala kam na lobi yango mama social
Yo ndongo za ya Maria, ndongo za mwasi bongo, za lokola maman ya Maria Tumba. Okolinga jamais loko eza désavantage à Maria et Salama. Okolinga mambwana te, okolinga nondeni. Yo comment on ça ba polo pour que leki no aya Kongo qui prison. Pour ba polo na ti osalisa yango, yango meme esko prison sous bien. Vous a maïle te. Vous a ya zoba di monde ate mondio. Yo na mwana lobaki ke no so ba kanyema ya to so boza kuna. Mtasali si BBL na ya sika. Bozui buke tika ye akota kuna na BBL wana. Soki ba beti ba dendo wana siku film. Dendo wana ndeza na ba BBL na BBL na ya sika. So ba beta ngo ba film beto boki lokwa biloko pema bana maternelle na collation. Esuka wapi? Eko suka wapi ibisanga. Otika ba sentiment katisa mutulito ina filma Yesu asufuye moko a sikoneza boye komi ke non tiktoker nyoso putiniste nyoso to senga pardon il faut sengelela pardon ye moko baza mutema munene afungula mutema ko mepepele aloba pardon atika ki orgueil po Poutine ye moko na Russie kuna na ndini te bako bimise na Russie makolongulu yo Vladimir Poutine, pas quand na Russie, pas bimisé ma. Bébé. En tout cas, vraiment, maman Esther, je venais de suivre votre vidéo au Salah qui pone à Maria. Franchement, je suis très déçue. Étant que chrétienne, une fille qui vous défendait toujours parce que toujours mère elle n'est pas une servante de Dieu. Moi, je me suis toujours opposée envers eux, contre eux. Vous n'avez savoir que c'est faux. Vous degré à chrétienté, les relations vous n'avez pas les droits à le bon. Mais quand je vois la vidéo que vous venez de faire pour Maria, donc si je comprends bien dans cette vidéo, donc c'est Nzamba Alinga Buzoba, puisque la Bible nous dit que c'est un Dieu de l'ordre. Donc Nzamba Lingane Buzoba, Nzamba Lingane Batoba Finga Abatu, parce que cette même Bible encore nous dit que Nzamba Lingate va simba na basaline, donc on ne touche pas mais ouais. Donc vous pensez que quand Dieu a permis à ce que comment va écrire bon la Bible, il savait pas que ces ouins là allaient aussi il ne savait pas que ces ouins là allaient aussi avoir des défauts, ils allaient aussi tomber. Est-ce qu'il a dit lui-même que cette fois mon serviteur tombera et s'élèvera? Ne touchez pas mais ouais. Il savait que ses serviteurs ben ngaba ndo kokuya, ben ngaba za basan touté, ben ngaba ndo sala makamsu, ben ngaba ndo sepesa batouté. Mais il a insisté en disant qu'il ne touchait pas mais ouais. Donc peu importe ma benne bango to si ma bango to tala bango na musika nzambe oye moi benga bango ebinga ko juger bango. Et toi tu viens encourager une fille qui incite un papa comme Wale ça franchement. Et puis bah incite moko lourde oh des fois PD qui zengi zobo qui ça zoba passe franchement moi ma maman m'a appris hein. Papa nyonso okutane na nzela maman nyonso okutane na nzela asa maman na yo. Donc c'est de la même façon je serais incapable de refinga papa nanga to maman nanga peu importe kanda bakopé sanga. C'est de la même façon si je serais incapable d'inciter les papas d'autrui, les mamans d'autrui, je ne saurais pas. Ataba suki singa mtima na ko loba parce que naza mutu fait arriver que je me fâche. Mais même si je me fâcherais dans loba la bonne vérité mais pas inciter na finga papa mo bezo ba kizengi pede. To comme na kuna ndeni. Donc bana mo ba impoli qui se croit tout permis sur le réseau social parce que sakana la batou et toi tu viens nous parler d'histoire de gloire. Ozo les lapé maman Esther ozo parler pas en langue. Ah Dieu m'a montré la gloire. Non comme ça nzambe nzeta mine na binoko. Donc dans ma bêtise na bino pendant que la Bible nous dit que Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Vous dans vos bêtises là au ça comment ça me Dieu mais Dieu t'a montré quel Dieu. Quand Dieu ya linga des autres états na linga ordre da trop gloire na babuzo franchement à un moment il faut arrêter même si pasteur Wale ça montait à témoigner l'église na Maria n'avait pas aimé. Est-ce que c'est de cette façon qu'elle devait procéder on incite tata batom kolo bon dans la patene belé bon qui zengi zo ba des fois péder des choses comme ça et puis maintenant ka bo tika la jamais comment on peut ba musulman c'est toujours chez des chrétiens où tu vas voir une pasteur n'a pas ça dans la pour muninga ne pasteur bazo sakane bazo finga pour ya ke côté la mutawa finga muninga ne pasteur tu ne verras jamais un musulman a ke ko appuyer un autre musulman zo finga imam jamais ça n'existe que chez des chrétiens bazo sala mabe donc na mboka mbaba kuma na monopole au finga batende ba lingi baba kanga bango bakanga te balo balo baté comme Dieu mais montre la gloire il s'agit de quelle gloire autant ba gloire en termes na buzoba na franchement Joseph dans la prison est-ce que l'histoire Joseph na Maria c'est quoi les rapports Joseph a no ki mama sumu kuna abande ko éviter baba masumu il fouillait qu'est-ce que ça a à voir avec Maria
Franchement, ndeko no abaso bazo kufa bazo bomba bango na goma na S na partie en mboka na biso. Aucune faut ça la vidéo pour lela. Mais maman Esther yo simbi vidéo tangisi ma miso lobi en langue pesi na ba verset biblique. Ko na makambo ma ya mto ça ba base na, on ça ba blog on pour ba audience. Maman Esther. Ah maman. En tout cas, franchement, tu nous as beaucoup blessé. Ta vidéo nous a choqués au fait. On a toujours crié en toi, même si pendant que... Mais on est fatigué au fait. C'est décevant. C'est décevant, vraiment, je suis désolée. Eh! Ah!